Capage TV. Capage TV. Bano bafini nga makasi. Bango. Na subino te. Na subino dadi sera subino. Ke na subino te. Wapi yeshino mambimbi akote la bino. Wapi yeshino mambimbi yele les millionnaires akote la bino. Osale logo te. Nana osale logo te. Osale logo te. Nana osale logo te. Mon frère, bino bozo filme la ngai. Mon frère, na beta bino siko. Barigo, na beta bino. Na beta bino. Na beta bino. Comment ça va là? Matika na bomba ye. Yalite baba. Fukama. Yalite. Tika la bête bano. Tika la bête bano. Wala mujobi. Wapi bano. Maman. Maman. Mon pépé. Bien-aimé dans le Seigneur, amoureux de la bonne musique du royaume, retrouvez le single Benela du frère héritier Songolo. Comme mon côté, épais melibiso. Une chanson qui vous accompagne dans des moments de prière et toucher le trône de l'Éternel. Benela. Que l'on peut retrouver sur la chaîne YouTube Héritier Songolo. Abonnez-vous massivement et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous. Sly with Rose vous offre ses meilleurs produits, les robes de soirée, les sacs, les chaussures, les perruques et d'autres accessoires. Nous sommes disponibles partout dans le monde, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Pour plus d'infos, contactez-nous sur +614 70 68 51 65 ou sur nos pages Facebook et Instagram. Sly with Rose. Lolendo te mama. Kodendeza mabete metango zo katisa fotalaka. Oyebi ebe. Ah. Mwana mwasi foko dendaka. Oui, kodenda pe c'est très important. Ponga pe na lune la kona kodenda. Merci. Kuno te wapi mama? Oh, nzela yango yo tozo kende boye. Oh. Dadi. Nanga kokoza commissionnaire na koza commissionnaire. Il y a commissionnaire. Ah! Dima, yaka no na selu mama. Biloko eso le kambangu makasi. O protéger nga makasi. Mama tika balobi tango boso tambola na muninga. Yo za na famille nga pe na za na famille na ngai. Mais tango nga na ko swali kambo batu bakoloba mama kapasha salaki wapi? Yo lingi ba xila ba nani? Xila. Atombokela ngai ayebisanga ke yo salaki wapi? Nzoka ngana salaki wana. Dadi. Barigo, ça sport. Souci maman.
Ok, c'est une bonne occasion. Bano ba fini nga makasi. Bango. Na subi noté. Na esa bino dadi sera sibino. Et na subi noté. Na subi noté. C'est là. Wapi yeshino mambimbi à côté la bino. Wapi yeshino mambimbi, il y a des millionnaires à côté la bino. Nana on sait le logo. Nana on sait le logo. Mon frère, bino bozo filme la ngai. Barigo, bino bozo signer na Lubumbashi. C'est la maman. Maman na ngombe kuta na bato bakuta na. Bino a boye ndenge ni. Boye pona ko lukisa ngai. Boye pona ko provoquer ngai. Boye pe Lubumbashi ngo bozo tambola na ba moto. Bozo tambola na ba moto. Tina te. Mon frère, na beta bino siko. Barigo, na beta bino. Na beta bino. Na beta bino. Papa, c'est. Matikana boma ye. Yalité boma. Fukama. Fukama. Senga pardon. Pardon. Ogosongela lisi. Yalité yakani. Ogosongela. Ogosongela. Tika la bête bano. Tika la bête bano. Wala muzebi. Wapi bano. Maman Kapash. Bano basabe poli. Wapi ni sheti. Naba mae. Maman Kapash. Bano basabe poli. Osa note. Yoka. Omundo bakasika. Yoka. Basimi mosala nzambe na nzoto. Bosimi mosala nzambe na nzoto. Dadi watu Dadi yapa makasite boendeni. Akaluka streamer. Dadi. Kema. Barigo mayangi. Dadi wapetika. Dadi mabeti baba. Bana bandugu mabeti boendeni. Fufa ela lati. Ba fufa ela la bazonya na pondu. Mama Kapashi. Na kosoma munduki. Na koboma Rigo King noko. Honorable Patrick Atengo. Bakuba. Omende bana no basali ngai. Tozali awo. Dadi tika bitumba. Tozali awo mama. Tika bitumba. Toele bitumba te. Bolembisinga. Boyo ti ba osimanga na nzoto yozaki wapi? Ebonga na sali. Na be sebema nga. Oboyo kotela ngai. Ebonga na sebema za baranki. Etikali sikoyo. Boxer wana salite Yurika Lenga. Ba commissionnaire. Ba kiko teka na mwasi na wapenyel. Rendez-vous na Kinshasa. Rendez-vous na Kin. Batika kajo ngopeta mwana batu. Na ba iPhone epola ba sombeli bino. Merci. Okay, Mama Kapash. Dadi, ngopeta bana batu. Dadi, nzamba le baby. Barigo King, tozali awa. Mama Kapash toki. Boposa na mateya. Balo finga na sifol ko zomone. Boposa na tsapa tani obunda. Tokei mama Barigo King, tozali awa. Mwana obwake la Rigo King moko mbasu. Na obwake la bano ba mbasu. Na obwaka bango maladi. Wana msopetie mateya. Na oboma moko. Botika dadi ko. Boni papa. Ba commissionnaire. C'est le dernier jour luka kangisa bino.
bozoka te bozoka te Rigo King Rigo Fazé Barigo Mayanzi Barigo Cimetière Bandoki bozosaka na ngai nakangisa bino na Lubumbashi te nakangisa bino na Lubumbashi tika na odadi toke tika na chana se toke botika mosai na nzambe okuta na moko na nzela bobiki po boza misato botika pasteur boye bien te commissionnaire chana sekande za mopaya okay fana na boma ye po bayeba nga so nazana ina mboko na Kinshasa pa bokuta na tota pambola ba. De nouveau à Kinshasa, Jérémy Moukuba de Londres met à votre disposition l'agence JMC pour tous vos travaux de construction. Aye kosunga bae banso bazana posa ya kotonga ndako kasi makoki ezali mukie. Na mbongo mukie atongeli yo ndako partout esengeli atonga akokende. Jérémy Moukuba de Londres. Jérémy Moukuba bila toussé. Awelisa Guy Mwemba Jérémy Moukuba Kotana tina makila sima Jérémy Moukuba José Kalala Jérémy Moukuba, le jeune patron de Londres. Pour tout contact, plus 44 79 34 83 47 71. Plus 44 74 66 02 88 34. Jérémy Moukuba Construction, Mosungi ya Bana Congo. Kinshasa ezali possible pe facile ya kozwa bourse d'études mpona kokende kotanga ya orphelin partout oyo olingi na monde grâce ya bandeko ya agence de voyage Eric Travel numéro 1 na masolo ya voyage awa na RDC bakosa yo te moko te na terrain oyo ezali kokumbama epai ya ADG Eric Mwamba Nzambe pe numéro 1 na masolo ya prise en charge awa na RDC papa mama ndeko ya Kinshasa pe ya Brazzaville tala ozali na mwana oyo azali diplômé pe olingi akende kotanga na mikili ya poto opportunité yango oyo epesameli bino agence de voyage Eric Travel ememeli bino babourse d'études ebele mpona kokende kotanga lokola na mboka ya Chypre oyo ezali pays d'Europe na $1900 ya pamba oza mobimba na bourse d'études complète oyo badémarche ezali kaka kosala 5 jours ya pamba pe bazali kobeta yango dada okei kotanga ya ofele pendant cycle mobimba na bauniversité ya minene ya mboka ya Chypre. Bana Kinshasa bana Brazzaville tofongoli masolo ya ba bourse d'études donc eza possible lelo ozwa bourse ya Chypre oyo eza na $1900 tosaleli yo badépense nyonso badémarche nyonso tosaleli yo du début jusqu'à la fin ozwi visa avec la possibilité ya kodefa billet en crédit famille d'accueil déjà tobanda yango kala tokoti sikoyo na Chypre donc famille d'accueil eza mobimba toyambi yo à partir aéroport tologe yo makambo nyonso
bino ba étudiant bino ba nyonso bosilisi bozwi diplôme d'état année oyo. Et à ne pas oublier bino bato boza difficulté à passeport tolobaki yango déjà depuis 2019. Donc il est possible na bagence Eric Travel nyonso na basibe café Eric ozwa passeport ya nyongo au futi $50 to seli au passeport ou etikali ko pesa yango maleme surtout bino pe bato bo reba ko beta développer. Donc boya déjà ko defa passeport pour profiter na ba offre oyo. Donc toza wana pona ko servir bino. Okanisi esili ba bourse d'études ezali pe pona bamboka ya Canada, États-Unis d'Amérique, na France, na Tunisie, pe na bamboka misusu oza mobimba na prima ngondo. Oyo pe soki ozali na billet agence de voyage Eric Travel ekopesa yo billet ya nyongo, logement, encadrement pe orientation pona bino ba étudiant soki okomi na destination. Fais entrée express au Canada na $5 ya pamba oza mobimba par résultat sur place. Adresse Okokuta biso na Liberté 11e rue industrielle, les KINPP na commune ya Masina, quartier sans fil en face ya robot roulage oyo eswami na Kimbuta na Matonge na commune ya Kalamu. Tozali no loin ya maison communale ya Kalamu pe na rond-point Kintambo magasin. Okokuta biso entre Facebook na WhatsApp oza mobimba na agence de voyage Eric Travel. Voyager na facilité polobi na yo eleka lelo voyete. Qualité supérieure. La maison La Forte Made in Italia eza déjà na bandal. Kimambango parce que ba produit ya solo eza. Ba chaussure ya solo. O euti na Italie, euti na France, ba church ya ndenge na ndenge. Venez alors vite parce que stock ekoya aussi là. Ba cérémonie ya ndenge na ndenge. La maison La Forte Made in Italia et yeli biso ba chaussure ya solo. Ya kitoko makasi. Côté ma veste, c'est pour le battre. Ma qualité est ndenge à ma veste. Ils sont vraiment à Paris. Alors, Boya et Belé. Voilà. Une très belle veste. Yaka Osomba Bilo va bien. Osomba ma chemise, il y a qualité pour carrément en Italie. Ma chemise a bien outil en France. Babilo va bien zébélé. Ma maman fait tout son ibinoté. Ba robe ya ba soirée ya ndenge na ndenge zali. Ba ceinture ya qualité soki olingo somba biloko ya qualité beta kaka tour na maison La Forte Made in Italia omomona ba ceinture ya kitoko biloko botali kaka ba produit oyo eza awa. Maison La Forte Made in Italia eza bongo na bandal. Avenue Bundi numéro 23 bis. Soko koti kaka na entrée ya bloc. Pour mona maison La Forte Made in Italie. Avenue Bundi numéro 23 bis. Maison La Forte, très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. C'est là toujours. Et wow. Balobi ya sika eye. God! God! Come here! Yes! Yeah! 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 MK Boy Comedy. What's up, nigga? Oh my god! You shut up! What did you say? Since when I been your nigga? You're my nigga. Hey, you, shut up. I'm not your nigga, I'm your father. Oh my god.
bamama bapapa tokende kosabone na kati ya chaîne na biso ya sika MK Boy Comedy. Hey man, this is my life. I want to be a musician. You forget me? Oh! Pona ba film bien, ba film ya kitoko, ba film moko éducatif pona bana na biso. Ba film oyo tolinga kotala pa ba Nigérien, c'est le mille bino. Take your computer and take your back to school. Go back to school. Go. No, nonsense. Tout s'abonner biso nyonso na kati ya chaîne na biso ya sika MK Boy Comedy. Teka ba pode bata chokote. Biso ba pode bata chokote. Oya baba to ba pembe. Olingi pembe. OK, mwindu olingi mwindu. Ruth Beauté. Ayebisinga nazala ha place no. Zaka wana. Onga pena posetelenga na kie. Osalinga bien de singa Ruth. Bato batunanga pakola nini, ozopakola nini mikolo na zao. Donc depuis na oti sida faut monter kana yindi, mais na yindi te na pesi ko chocopo. Donc ça va produire Ruth Beauté. Ce que savon noir quoi. Savon noir eza pona ba moi biso pe bata mwindoti. Ba mwindo sala ngane zo longo za savon noir. Nikie oui, donc ça savon noir so ko saleli yango elongola ba biloko wana. OK. Pour nourrir peau, voilà. Bato o bazana ba moni ke mabumu et sala mandenge bate yango ya Ruth Beauté zali. OK. Yango chaque soir. Bato bazana ba bouton belé sala wana manjare. O eza pona ba bouton. O eza pona nduta. Bazana ba nduta bo consulter Kapachula, bo consulter Malika Mania boyi kozwa ba produit. Et bato basombi kuna. Bato kini basomba na kini parce que toi na ba kisi nyonso. Ya ba fesse po ya minene zali. Tika boy. Poitrine neti yo boy. Eza mibali muso alinga mwasi na yeme. Bu na yeso ezaka mwasi poitrine za minene. Voilà lèvre ya mbebo. OK. Neti ba musicien balinga ba mbebo ya rose. OK. Ba garçon en tout cas Ruth fa aider biso ba biloko ya mo edele. Ngalinga na ngara. Na mwindu bona za moi. On se menu que na chelo côté na ba lèvre, ça ba lèvre là. Bon, les papiers. Encore. Montre les papiers. Voilà. Beauté. À rose parce que même ba jeune et belé ba quartier oh ba comment benda ba bemba ozo ni kotia Pepsoda ziki si on bembo ngolo ba potentiel ba pota oyo ngolo erotiser ki sote oyo eza okopakolango na ba fesse na yo na ba katikati na biso ya ba fesse neti soko sokoli ndeti ba journée mobimba eza ba intimité ba fille ya ba poitrine ya minene makasi na bozwa aba tozali na ngobo benga poitrine o mobali na wa mesa na solo njoto na o solo nini oyo zo mesantia mobali c'est ça solo nini il faut te na katikati ba nini moni ba lèvre na biso ase otia yango pene likolo na ngo wana c'est un inconvénient exact parce que c'est naturel tout na bolingo pour ba fille ebele balinga bolingo ba fille ebele o mona remo bali remorquage na mo ka sa ko ka ba moko te il faut o asa ko ka deux fois c'est tant tout papa yo ka ko goûter c'est ça ba produit ya Ruth Beauté yango et tout ça nango déjà na marché o ya za na besoin nango contacter Kapachula ou contacter Josman ya Malika pour recevoir ba produit ba numéro na biso ka ba o ba ebi ba numéro na biso mais to chape numéro ya Ruth mam ba rivage yi Maman zala bopeto mwana pe azala na bopeto na ye. Touro eza 2021 ba âge nyonso na mam elie ba basket ba sondage de 0 à 10 kosala na lombangu boya awa na mam nyonso ezali. Mama bomisa bana po ya ngonde bokasi ya baparents. Chez MAM, pour une tenue tendance de saison qui donnera le ton à votre habillement, vous cherchez des costumes, chemises, pantalons, chaussures, des baskets, robes, sacs
et autres accessoires de qualité, pas cher pour toute la famille. Découvrez notre collection. Notre adresse, avenue Kassavoubou, à Rekwado, dans la commune de Ngaliema. Pour tout contact, appelez-nous au +243 81 07 58 832. +243 99 99 25 124. Papa, oredezo yango. Est-ce que biloko yango c'est yaki? Koko teleza wat. Mbote na biso? Mbote. Mama kapash. Yo posa. Ah na oredezo. Na conteneur. Na conteneur bakaro ya chantier. Ba yebisinga sérieux za makasi hein. Eza pe na agence ya mbongo. Soko tindeli mutu mbongo pona kozwa yango eza facile. Kobosa na te oredezo eza pe na flat hotel. Bino batu bovanda kalibana mboka polala na ba condition kitoko. Notre restaurant vous propose une exquise cuisine qui fait le bonheur de gourmands. C'est aussi une boutique de vêtements sur mesure au prix du prêt-à-porter. Papa na bosani livraison à domicile. Nandaku na yo. Na ba petit colis. Baye ko tikela yo. Presse ezali. Bino moko boyoki. Soki omonike na famille bozalaka na batama bebi loke bunga pamba pamba. Hein? Awa livraison à domicile ezali. Bakozwa bake ko tikela yo tina porte ndaku. Oredezo soki oyaka te kongwe ngake kufa. Nous disposons également d'un service de sécurité pour toutes vos manifestations et un service de location de véhicules. Ozana poto pona kotinda biloko tela ba adresse yango wana na ba numéro de téléphone contactez Oredezo okozwa biloko na yo nengo tindi. Retrouvez-nous à Kinshasa au numéro A8 de l'avenue d'Ibaya, quartier Matongé dans la commune de Kalamou, derrière la maison de la Bible, et au numéro 44 de l'avenue Baoumbu dans la commune de Matete. En Angola, martyr de Kifuangondo vers l'aéroport international de l'Angola. En France, 47 chemin de Petite Fontaine, 91 180 Brittany sur Orge. Maman Kapage, Oredezo, frappe na le, frappe na retour. Kapage TV. Kapage TV.